patriarche Vincent Makela nalingi c'est la biso na nous résumer na époque na bino na époque na bino to ko ne kokola est-ce que kikulu na o ezal lelo ezalaka te ne pas so ikulu ne ezalaka te to zalande na babalado. OK mais babalado bazeke lokola moi ba yanke moko boyina ba miyibi mais fermé ikulu na ezalaka te. Mais phénomène kuluna oyo yoko lelo kwa ye bakale bakati yo pota to babomiyo no ezalaka te. OK wana eza kilelo eza pena milieu mabe eza pena génération mabe oyo nkolo sakola ki ya génération lelo yango wana. Kuluna oyo baza presque bana oyo mingi na bo baza ba race mabe. OK mais ba race mabe wana baza ko traîner bato mususu baza ba race mabe te mais na bizel na bango pono kotsa bona misala mabe oyo bango baza na yango. OK soko telibana oyo ya bakuluna oyo omona kaka plupart ya bana papa na mama babala na te ya to fan babana officiellement te baza babala ya mama ya kato vanda pe babala ngo mingi ekufa kufa. OK omona tata na mama kabwana mwana zoboka mapa koko et pas yaya et pas tata mwasi oyebi presque na ba famille biso nyonso. OK to comme na ba 2-3 kuluna na kati parce que bato bazobota na lolenge oyo nzambe azosepela te ndenge nzambe atinaki mwasi mbala babotaka na mokili te donc bato bazobota na kolandisama na au contraire ya mibeko ya nzambe yoko moni bakuluna oyo baza kobotama tangu ba informer yo que mwana na yo aosala kuluna azokata bato. Et tant que parent, quelle décision finale au parent ou bien décision moko dure au pour na mwana na yo wana okosala nini? Mais parent moko tako akolinga mwana ko bakuluna mais ezande milimu mabe na kati ya bana wana. OK oyo kozwa ba décision mais oko changer ete yoso mateme mata leta zoko kabangote ata leta oko kabangote mais leta kali corona nyonso mazoko kabangote na sela mona bana oyo basala kikuluna pene la police est fandi wa la police est fandi so kepto mona pe police kimi. OK kimi bana kuluna oui yo ya bien côté passer flamme mais oyebi génération bana oyo eza la kata prophétie encore eza la kata prophétie encore bazo benga bango génération moko perverse yango na kosenga na bato oyo olingi bovanda mwasi na mobali botosa maloba nzambe mpo barasa boye na bantrai na bino baya te mpo na bike ko eza plus pire parce que bazwi décision ya kobomaka mais selon la loi soko bomi yo mpe fo baboma yo selon la loi te via moto eza sacré koboma moto eza interdit ngai tanke mosali ya nzambe nakosepela na liwa ya moto mabe te selon la Bible. Oui amna epe manakimia tozobenga ye Marcel akotaki moyibi na ma prison makala mabimi grand tailleur et puis modéliste tanga bimi akomi kotonga bilamba na ye azoko ibasu te responsabilité l'état ngo wana bato batonga près du peuple oyo na bato batonga martyr les prisonniers baza ba prisonnier ti ozomona mboko eza organisé ozomona mboko l'état elingi peuple mais mboka na biso oyo l'état na biso ezala kondela l'état moyini
elinga population na ngote elinga peuple na ngote tant bazozwa meko ya kobomba batu wana oyebi ke na nzambe asala batu wana azosepela te. Leta ndakela misala afutaka bato malamu bato bakoka bokozwa so ya bana na bango moto bokozwa mbongo mpo bana mwasi na yo officiellement kosente eleki mpo leta azwa responsabilité ya kopesa peuple misala te. Nefti na baki mokolo moko eza lokola fourmi azotungisa nzoko mutu munene. Ouais. Kagame pena Rwanda bakosaka na biso te. Ngana kopesa faute mingi epa bakambi na biso. Abanga nani? Kagame. Yo solo ba makambo contraire otoni. Ezaka question. Ya mutu atelemela ye. Ezala bato babanga ye yango azobonela bango. Ngaso azela place président Fati ne makambo se silakara. Eza kwa na kutyo papa ozobetela ngai mwasi na bana na kotunu après. Wale yindi kaka. Nako yindi sananu après to bongsi après. Ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe monani. Loboko na tata ese mwami likola balinga bina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert. Ndeko landaka yango ndeko talaka yango na Vincent Makela. Voilà, to pesi bino mbote mingi bandeko nyonso bozolanda biso na Ciel Ouvert TV. Ciel Ouvert TV eza chaîne oyo ezo pambola vraiment bato, eza chaîne oyo ezo sunga bato ebele na makambo etali bonzambe pe na ba vie chrétienne. Na micro ezali ya bino pasteur Flamme d'Angola, na caméra na moni équipe eza solide, na moni l'homme valable na réalisation, l'homme valable toujours na caméra. Na moni pe pasteur Meshak pe azali wana présent azolanda émission oyo en direct. Lelo tozo ça la continuité ya émission oto ça qui la fois passée parce que na mona ki bana ya nzambe mingi bolobaki na ngai bobi pasteur Flamme sujet obo ça qui na évangéliste Cédric Luka Patriarche parce que Patriarche a fongola ka bimisaka mo ba révélation na ba émission vraiment to ba rater ba révélation na et utaka et pai ya nani. Le lot tozolobela phénomène kuluna le lot ali troisième nini stratégie oyo bazotia en place pour na kuluna esi la ndele ezala ki demande ya population na luka patriarche Vincent Makela natangi déjà komona parce que il parle bien ataka na connaissance ya ba kopesa ba idée bien ceux qui balandi idée na yepe kimi ekotaka. Na gauche nanga nazali toujours na patriarche Vincent Makela que j'ai dit bonjour patriarche Vincent Makela. Bonjour pasteur Flamme d'Angola, nzamba pambola. Merci l'homme de Dieu, boni santé, boni église Yankolo. Bon église Yankolo zoli kamalam, toza bien, to comme na sukambula, ba makambo ezali belé, toza ko sensibiliser ba na nzambe, pe ko conscientiser ba on ati na sukambula, pe na bato ya sena moi. Mokileza kobeba makasi toza na kati ya mondialisation oyo ngolo ba été mokili eza na sa contrôle ya bato ya misala mabe ya ba illuminati ya bato ya baza na kati ya ba science occulte bazo provoquer ba makambo ebele na mokili bato bakeba ya wana toza bongo na ba milulu mabonde d'église za malamu pona santé na nga na zama muke malam omoni ke nzoto ekoli mwa muke
na misalo to sala belé oyo e bani ko sala ba retour na nzoto moi nzoto ngo za mo mke malam c'est l'essentiel quoi to na pe makati na nkolo to pese lokumu tika nzamba pambola. Amen, amen, patriarche Vincent Makela. Patriarche Vincent Makela, avant de côté un phénomène Koulouna, au Zolobanini le 31 décembre, on a veillé le 28 et le 29, le 31, au sali commentaire nini na veillé wana. Ngana mona tina veillé en côté, parce que Bible existe ça que tu veiller peut prier. OK. Et ça répond le 31 décembre était. Moi Nzamba solo aveyaka chaque jour na bon monnaie na répétant bala mingi aveyaka chaque jour na bon monnaie pour être ma sume cotate pour être ma porte funga maté pour être diable a profiter na bon monnaie yi donc pour na so veiller ça ko la tête que bola la tête na butu le 31 mais to ça ko veiller spirituellement pour être ma be ezala tête na bon monnaie biso mais pour le 31 et ça ka ko mi kono so nenge zalaka. OK. Le 25, le 24, le 25, le 31, le 1er, et ça, quand on a journée Zalaka, Bisoto Salaka Bavewana te, toi, quand tu pries, tu bonnes de l'inzambe, et puis tu as demandé qu'on a biso. Mais il faut que ça la keba parce que jour où on a diable a profité pour déstabiliser, que bébé sa côte ma ben à katabatu. Il faut que ça la moi keba passer flamme. Voilà, on a trouvé les caca moukier, pour les caca moukier, mais on est d'ailleurs pendant si j'ai n'abissoté, beaucoup il y a si j'ai n'abisso et zali phénomène Koulouna, vraiment et ça la rage, mais l'État, bah matara du Koulouna était, l'État son mati du Koulouna est à coiffer yo à aussi lisayo. Patriarche Vincent Makela, na lingi c'est l'abisso na nous résumer na époque na bino. Na époque na bino to ko ne kokola est-ce que ki Koulouna o ezal lelo ezalaka te ne pas so Koulouna ezalaka te to zalande na babalado. OK mais babalado bazeke lokola moi ba yanke moko boyina ba miyibi mais phénomène Koulouna ezalaka te phénomène Koulouna ezaki lelo te eza makamba génération lelo génération mabe génération moko perverse nde moni ki Koulouna oyo ebotami. Mais n'importe quelle chose qui est la gâte, tous les gens na yanke babalado, mais bazai ko sala pele ko la nege bana ba sala ya lutte ko kata batu ko bomba batu bonde bazai ki lokola ba miyibi. OK bazai ki lokola mutumo asa yanke soki ama akyo benga yo petit flamme yakawa asaka na 500 francs ma pêche au sombele kwanga au sombeli kayabu au sombele shimbok. Oh, kana mbongo wana sombele mai. Oh, baksa mbongo na kana mbongo yo apesho kaka yo mo débris. OK. Toi na ba yanka ndenge wana. Et puis to sena babalado bazaki basota ba miyibi. OK. Mais phénomène Koulouna oyo yo kolelo kwa ye ba kaleo ba kati yo pota to ba bomi yo no ezalaka te. OK. Wana ezaki lelo ezapena milieu mabe ezapena génération mabe. Oyo kola sakola ki ya génération lelo yango wana. Voilà, merci patriarche Vincent Makela na ebi ke catégorie nyonso zwakiti fanda wana landa émission oyo pe okobakisa boyebi na kati ya émission oyo. Patriarche Vincent Makela na lobi selon connaissance na yo Koulouna bandi na année nini? Bon pona pesa ba année za moi pasi mais Koulouna bandi kana ba l'an 2000 hein? L'an 2000. Ouais. Pour abandonner quelques tina ba 2000 phénomène Koulouna ibandakati. OK. Et ben ba 2000 quelques ti le londe phénomène Koulouna et ko se manifester et puis comme makasi n'importe to zali na ba mbulo to komi na ba 2024 ba 2023 2020 21 22 23 tiba 24 Koulouna et pena makasi ya ko sakanate. OK, voilà. Merci Nabandeko Nyonso Botolanda biso bodanda pena émission oyo avec beaucoup d'attention parce que sagesse et bimara awa et pas ya patriarche Vincent Makela. Patriarche Vincent Makela na lobi boye par ya l'état eza nini na phénomène Koulouna pe par ya église eza nini na phénomène Koulouna, des questions à la fois. Bon, tout le monde dans l'église hein. L'État n'a pas fait une na
par monene pour na phénomène oyo kuluna. OK. Tout d'abord na bana na likambo ya famille. Kuluna oyo baza presque bana oyo mingi na bo baza ba race mabe. OK. Mais ba race mabe wana baza ko traîner batu mususu baza ba race mabe te. Mais na bizel na bango. Pono kota bona misala mabe oyo bango baza na yango. OK. Donc yango na soko telibana oyo ya bakuluna oyo omona kaka plupart ya bana papa na mama babala na te. Ya to fan. Babana officiellement te. Baza babala ya mama ya to vanda. Pe babala ngo mingi ekufa kufa. OK. Omona tata na mama kabwana mwana zoboka papa koko et pas yaya et pas tata mwasi oyebi presque na ba famille biso nyonso. OK. To comme na ba 2-3 kuluna na kati. Na kati ba famille nyonso. Oui. Ah, on est tel esprit. Mais ça moulu mabe. Et ça moulu mabe génération oyo perverse. OK. Na ba famille tout to comme na ba kuluna soka za moko tembel to misato to mine. OK. Parce que bato bazo bota na lolenge oyo nzambe azo sepela te. Ndenge nzambe atinaki mose mbala babota na mukilité. Do bato bazo bota na kolandisa na au contraire ya mibeko ya nzambe. Yoko moni ba kuluna oyo bazo bota. Osobona. Wana eza part ya famille. Par à l'état. OK. L'état azozo susukwe ya peuple na yete. Mabota mingi par manga ba moyen. Papa na mama mbongo ya kozwa bana en charge. Eza susute nzala. Ozoko brand. OK. Bakela sa malongo ezali te. Kozanga misala ya baboti bana baza contrôler te. Mwana zana posele ko songolo mwa zongo na famille na ye ezate akelu ko na libanda. OK. Koluka na libanda wana akomi na phénomène oya kuluna akomona chomba kati yo loboko amona mbongo bomiyo tout simplement bandenge wana l'état eza na responsabilité monene pona bano bakoma na ba dérapage ya ndenge oyo passer flamme. Voilà, merci Patriarche Vincent Makela, tu as toujours un phénomène kuluna. Patriarche Vincent Makela, notre simba yo vraiment malamu na eloko yo lobby par ya famille. Na lobby boye patriarche étant que parent, tangu ba informer yo que mwana na yo aosala kuluna azokata batu. Étant que parent, quelle décision finale au parent ko yiko ou bien décision moko dure. Oyo ko japona mwana na yo wana okosala nini? Mais para moko tako akolinga mwana ko bakuluna. Mais ezande milimu mabe na kati ya bana wana. OK. Oyo ko zo ba décision. Mais oko changer ete. Yo mona te awa to koma ko ba bota ka mwana, mais bota ka motema te. Para moko talinga mwana asala ikuluna. Akoma kuluna mais bibe zolo bake na tango suka banana ba para ba ki contrôler bango te yo kazi ba para ba twatinda bango non esa mimi babeke na kati la monde etla mona misala wana donc bako zala ndenge wana ata yo parent ozuba décision mozo contrôler mwana yo te et mwana oyo azako sala ba makambo wana yo ko sala nini parce que azali pousser na mulu mabe. Yo so mateme mata l'état zoko kabangote. Ata l'état zoko kabangote. Mais l'état kali corona nyonso. Mazoko kabangote. Na sela mona bana oyo basala ki kuluna pene la police. La police est fandi wa. Comment la police est vendue? So kepto mona pe police kimi. OK, kimi bana kuluna. Oui. Yo ya bien côté passer flamme. Oza kinwa. Bakuna bakim sa même la police. Donc ezala molimo moko songolo na kati la bango ezo pousser bona misala oya mabe le bake kaka nkolo ndasa la grâce bano batema babongo la mitema batika misala oyo c'est très important. Voilà mission oyo ezali ya Major Pichu Milando Luke bana force. Osa musala kitoko commandant Achille na district ya Victoire. Bosa la musala bozo
simba bana bakuluna nyonso bazokima bozokanga bango nzamba pambola bino commandant Major Pichu Milandu Lukeba na force osimbi kasafubu na maboko na yo nzamba pambola yo patriarche Vincent Makela olobi malamu tango par ya parent bazoloba bazoyoka te mais bakena bamema bango na église mais oyebi génération bana oyo eza na kati ya prophétie ankolo eza na kati ya prophétie ankolo bazobenga bango génération moko perverse donc kolo asakola bamakambo oyo bana bango eleso baboti te bakoma barebele donc bapara bango basiko contrôler bana bango te e bana oyo bakozala na mitema mabe bakozala bana oyo cela veut dire mitema na bango ezaka na baposa kosala bamabe Bible esakola mpona yango mutu akikolongola maloba nzambe azali te donc bazali bana ya ntango ya le dernier temps ya temps de la fin esenge misala oyo emonisama mpo tomonake maloba nzambe ezali iyo mpe ezali amena yango na kosenga na bato oyo olingi bovanda mwasi na mobali botosa maloba nzambe mpo barasa boye na bantrai na bino baya te na kombo na Yesu ozoba ba oyo deja baboti ou bien ba oyo nanu baboti te nanu babalani te baboti nanu te bonore libana na bino bopesanga lokumu na miso ya nzambe mpe na miso ya famille mpe na miso ya leta ozomona libana na bino nzambe akozala na kati mpe bokobota barasa mabe te c'est très important makambo na zoloba Patrick Vincent Makela c'est que bakulu na nyonso na 100% baza bana oyo baza illégal totolo babongo sala enquête au moins na 80% baza boyo na zoloba oyo oza mosali ya nzambe oza pe journaliste sala investigation bon balasemo oyo baso Patrick Akosi sur 100% bana wana 80-85% baza bana oyo na zoloba ok question monsieur Ezaboye tozalaki na opération Likofi tozalaki na panthère noire pe siko toye na ndobo opération ndobo pe 0 kuluna patriarche parmi trois responsabilités oyoyo l'état zoaki nini oyo et travailler malamu o moni penake bakuluna bazwaki discipline eza nini et leur monte travailler malamu ata opération Likofi ezali mabe ata panthère noire mabe et bon nini mais opération oyo siko nani bandi ko travailler te ça en peine kaka na ibande mabe kuti koleka par rapport à quoi parce que l'état a la responsabilité ya encadrer bana wana pe a raison que ça bon nzela mais bango bancadraka te bazopesa bapara bana oyo misala te bakelasa malamu ezali te encadrement bana oyo eza malonga te et puis bana oyo basangisi na encadrement mabe na bilu babe donc bakomi plus pire esangani na bilu babe na encadrement mabe donc bakomi plus pire sikoyo baleta des choses ozwa wana eza litomba te soko tulinga mpona nini mais mpona nini mpona bikeko eza plus pire parce que bazwi des gens kobomaka mais selon la loi soko bomi yo mpe fo baboma yo selon la loi devia moto eza sacré koboma moto eza interdit ngai tanke mosali ya nzambe nakosepela na liwa ya moto mabe te selon la Bible oui nakosepela bankadraka bango soko bamodifie kote wana oui que ça appelle baba modifier côté wana koboma mutu Bible boyo yango bombo ya moto eza sacré okokata vya moto na kati na mokuse te mpo moto opesa ye pema te mais est-ce qu'il faut s'adresser babomaka bakuluna wana eza irresponsabilité ya l'état faut opesa mpe ordre na bakulu na bango nde baza baauteur bakokende koboma bato faut oyebisa mpe bango batika koboma bato parce que l'état aosala kaka mosala na ye ndenge mibeko ezali te mibeko aboma bato ezaka balamu te l'état nde azwa miko to mibeko ya makasi
mpona komaîtrise bana wana ou bien atindaka bango misika nde bande kotinda bisikani bakesala bilanga wana malamu nasi namona nazalaki na grand frère na moko azalaki na tovande balabala moko wakuta ezalaki na ba 1970 quelque avana bongo la motema ayaki mobulu ya makasi comme ezalaki tozobenga ye ya Marcel akotaki moyibi na prison mais ntango abimi tayer donc ayekolaki na prison oui oyo nazoloba me bandeko na kutu bayebi yango malheureusement akufa ame na ye mpe manakimia tozobenga ye Marcel akotaki moyibi na maprison makala me abimi grand tayer et puis modéliste ntango abimi akomi kotonga bilamba na ye azokoyiba su te responsabilité ya leta yango wana bato batonga mpe du peuple oyo na bato batonga martyr les prisonniers baza baprisonnier ti ozomona mboko ezorganize ozomona mboko leta elingi peuple me mboka na biso oyo leta na biso ezalaka ondela leta moyini elingaka population na yango te elingaka peuple na yango te ntango bazozwa meko ya kobomba bato wana oyebi ke na nzambe asala bato wana azosepela te batya nde bibeko makasi ya kopilili bango mpe ya koencadre bango mpo babanga basaka su misala mabe oyo te voilà mais patriarche namoni yo ozobetaka sete kote ya leta ebongo bango moko bato baosala bamakambo wana bana kuluna fo kopesa bango mpe conseil batika koboma bato conseil boye bakoyoka te esenga encadrement parce que flamme nazolanda momeli masanga ndimaka kwiti te ata lango akondima te ndenge bazala bamonake basala bango bien eza kope na bango bazosala balare na nzela bamakambo wana leta nde mutako pinili bango mpo ayebisa boke bosala mabe bakomona bakotika mais soki na boye eza mwa pasi basala baopération belebele olobi awa batika ezosenga encadrement nde bakotika voilà. Voilà, longtemps ici, vraiment, tu as toujours na patriarche Vincent Makela, tu as toujours phénomène Kuluna. Maman, benda moi na matoi. Benda moi na matoi parce que opération Ndobo, opération zéro Kuluna, ils ont travaillé, ils ont kota. Vraiment, babandi yango kitoko, c'est longai patriarche Vincent Makela. L'état ndake la misala. Afutaka bato malamu. bato bakoka bokozwa swa ya bana na bango moto bokozwa mbongo mpo bana mwasi na yo officiellement kosente eleki mpo leta azwa responsabilité ya kopesa peuple misala te okobenda mwana matoi ndenge nini okolesa mwana ana te okolatisa mwana ana te akende luka libanda wana pena naza contre yo leta nde mutu aza premier parent na biso apart nzambe encadrer peuple malamu l'état ça la devoir na ye au moins un phénomène oyo ekokite kodimine voilà patriarche Vincent Makela est-ce que oyebi ke eza na bana oyo bakuluna mingi baza mpe bana basala ya nzambe oyebi yango boko oza mwana mosala ya nzambe eza spécial qu'est-ce que oza un homme mis à part oza spécialité oza mis à part yo mona teke bana mingi mpe basala ya nzambe bazaka bateti bazaka mobulu oza mise à part mais so oza makasi te mais même bana yo kobota babanda kokisa ministère nosoni ezala basali ya nzambe biso nyonso apart nzambe toza na se ya mibeko ya leta te oui toza na se ya mibeko ya leta yo lobi ke leta esala makasi leta ezwa responsabilité na bango na yango mpona koencadre mpe bafamille phénomène au Kuluna ekokita voilà ok phénomène Kuluna ekokita tokangi na onini entre totena close na débat autour kosala ya phénomène Kuluna nayebi ke eza bakestion ebele ya koposer mais baosignale biso déjà tochite déjà na émission patriarche Vincent Makela ça fait quelques jours awawa tomonaki notre président Fatih Beton azaki na Luanda na précisément Luanda pour na base na dialogue na président Kagame mais président Kagame
aye te me fati beton aye. Au moins que le président Kagame aza pena terre à terre. Aza terre à terre mais osakana biso. Osakana biso na papa na biso fati. Donc Kagame azomona pe moko yo nini moko ko mboka ni Rwanda. Obo na komo non? Oui. Oh, patriarche. Bazomona biso pamba. Osakana biso. Nefti na baki mukolo moko eza lokola fourmi azotungisa nzoko. Nzoko mutu munene. Ouais. Kagame pena Rwanda bakosakana biso te. Ngana kopesa faute mingi et pas bakambi na biso. Bazomona bo baza faible. Ya bosakana bango. Il faut qu'on déclare guerre. Namboka wana to kota na Rwanda biso nyoto déclare guerre na Kagame. Omona masekio kosila. Ata na pe lokote. Patrick Vincent Makelo ndio banga kaye. Na banga nani? Kagame. Yo solo ba makambo contraire otodi. Ezaka question. Ya mundu atelemela kaye. Eza la bato ba banga kaye yango azomonela bango. Ngaso azana place président Fati. Ne makambo se silakara. Eza kwa na kutyo papa ozobetela ngai mwasi na bana na kotunu après. Wale yindi kaka. Nako yindi sananu après to bongsi après. Obi combien de morts na mboka na biso, combien de femmes violées, combien de morts. Mais oya biso l'état peut ba konzi bazaka ko doser. Oto dialoguer. Oto luka soki nini? Ya nini boko luka yango? Et puis mutaka zo saboter biso. Azo saboter bino. Il faut qu'on déclare guerre. Na bakuku dendo makambo ekosila. Voilà. Voilà to pesibino merci mingi bandeko nyonso bolanda émission oyo se batindeli yo émission partager yango. Partager, on peut s'abonner, peut soutenir Ciel Ouvert TV, chaîne na yo oyo ezoye la yo bo solo, et la chaîne oyo boya kanyaka elobaka ka vérité, toujours bo solo. Patriarche Vincent Makelo ba signaler biso to komi na suka na yebite conclusion ya nyonso tolobi awa eza nini maloba omboka wa yo. Conclusion surtout mina bato balandi biso bandi kino suka ke bato ba sepeli ko bota bana bobota bana dans le Seigneur ata bango nyonso tuté nde bakobongola motema mais ntambo sana contrôle la famille na yo ya libota pa bana na yo. OK. Pour la mboka na biso l'état a sa responsabilité na ye yako créer emploi yako bongisa école. L'état fongola ba chantier ba atelier po bano bana ba ikola misala bo bazana aja kotanga batanga bo bazana maeleze na classe ba ikola misala tala domaine ya sport ya boko choza kokufa ba terrain tout bazoteka ezo ba résidence abatu o mande bazo mboka bakuna ba koya tendenge nini biso pa église to senga ngolo anzamba a utiliser biso makasi poto te ya bano oyo pe baza nzamba iko récupérer moko bazali ba ya katra nkolo po ete batika misala wana. Voilà conclusion na ngai yango wana. Voilà ba dédicace programme ya église ba dédicace ça bana mingi te na pesika ka bona na pa bana nga nyonso tu ya poto na Amérique awa na Afrique na pesi suka mbule la mwe pa mwasi na ngai mama Bénédicte Makela mon œuvre d'art est-ce que motema na ngai ilalaka na pesi bonana na église avec de Bereka pe bonana na be bansoyo bakota na ciel ouvert banda kabiso Sir Blessing ya bonana yango wana Frère Flori yango wana
papa Nise yao yango wana na mwasi mamati Evanse di yao yango wana bonana na mwana Popi mama Nancy igeti mau Madeleine na Hollande yao yango wana nzamba pambola yo grand prêtre Mangobo yao yango wana Koko Ping Paul Gabriel Yamba na Bruxelles babona yango yao yango wana Ser Minito Maduda babona na yo yango wana na pesa ngo pa mwana na ngai opo penanga na bota Esther le diamant noir Esther Mabengi le diamant noir yao yango wana mba na yo frère so Yves nzamba pambola yo pourquoi pas na pesa ngo pa ya bana ka bazin des États-Unis frère Lievin moi silo maman bakombo ezoki me mama Gigi bonne année malamu epa ya mwana nga Sylvie Kigalu et puis na Moyou Magras bonne année epa ya docteur Job Bolibanda Mosena Nzambe Patrick Kamanda Cédric Nzamba pambola bino na Canada epa ya papa Jean-Jacques mama Poli bona nana epa frère Galilée Nzamba pambola Balbine Mondele Nzamba pambola Se Sunda Nzamba pambola bino na kasi na compresque la suka bona epa ya Ser Yuyu na frère David bona na mingi epa ya Ser mwana ngai Ser Yvonne Nzamba pambola yo Ser Blessing bona na bino yanze expérience na mwasi libala Ser Brigitte pe la bossa était Brigitte Pangi Nzamba za na bino pe bona na famille na ngai Mobimba fa Makela bokilo na ngai mwasi na ngai Aleki Kapi Mondele Nzamba pambola bango bona na bino pe yo journaliste monene passé flamme bonne année pas l'homme valable bonne année pas baibas pasala kana vede bereka pena libota nga Makela kola pambola bino Laetitia Maya le bosani bango ba Jonathan Manzila ba maman Mariam na Belgique bonne année na bango kola pambola bango. Voilà, on est avec le patriarche Vincent Makela, bandai coupé ça ba bonne fête na bateau Nyon so o ba soutenir la l'ouverture vient ma pambola bino. Numéro na bosani hein. Numéro d'engagement plus 243 81 81 44 131 plus 243 81 81 44 131 so bozo mona ngana zolo banne lo bagate naza pena en forme de la zalagate vous comprendre merci. Voilà, on est avec le patriarche Vincent Makela, Bobenga, na micro, et avec le pasteur Flamme d'Angola, na caméra, tout avec l'homme valable évangéliste Cédric, na Pessimbote, na maître Jules Consolata, maître Idi Amin, maître Daniel Tumba, mon avocat Cambez, na Pessimbote, na héritier Kassongo Mokonza Bruxelles, mon habillère Mayatomo, Mayamoto na Paris, Mobali Mamatita, na Pessimbote, na Tonton Mapoata, Richard Mapoata, Fondation Richard Mapoata, na pesi mbote na Depsi Mbimba na Bruxelles, na pesi mbote na Azimutale, Papa Dubai Nzamba Pambola yo, na pesi mbote na Sœur Divine Losambo, moninga ya Maman Joëla Flajo, maman de mon bébé Miradi, le bébé de Papa Flamme, na pesi mbote na Prophète Conde de Paris, Maman Bijou Conde de Paris, Pasteur Shekina na Allemagne, Nzamba Pambola yo, Pasteur Pontif na Afrique d'ici des prophètes chancelier Lema, na Pessimbote na Mati de Lema, et sans oublier na Pessimbote na Fabrice Kimpala, na Pessimbote na Bananyonso ya Vallée de Bereka, Bananyonso ya les Rochers Sali. Ciao. Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe monani loboko na tata esemwa milikola baninga bina ye ciel ouvert ciel ouvert
bébé